bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma bamvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye tokosala na yango mosala moto abangisa moninga moto akabela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te. Avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema ba plastique tokomema liberi tokomema ba moto tokomema mituka tokomema eboko na nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe na tina wanande Boeing 767 oyo et ye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na bino yango yo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire. Plus de 32 ans au service de la nation. La journée chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Azalaki mercredi 11 novembre, Liboso, il y a deux chambres et un parlement réunis dans le congrès, dans le palais du peuple pour couper sa discours sur l'état de la nation. Mingi pe bilan depuis Azalaki réuni na tête de la République démocratique du Congo. Pour ce on a pris matière pour côté Sabino Ndengo, Premier ministre Judith Soumina Tuluka Ayambaki mardi 10 décembre. Délégation et association congolaise ya banque na cadre ya kotala ceux qui prient à carburant et zaka cannabis. Nathalie Kaila reportage. Lutte contre les produits pétroliers nyoso ekita ezalabongo à la baisse. Madame Judith Soumina Tuluka ayambaki lisusu caucus ya ba banque commerciale oyo délégation oyo association congolaise ya ba banque ezalaki conduite et paye ya présidente na yango Marie-Gabrielle Kalenga bayaki bongo kosola na mbala ya mibale na premier ministre Madame Judith Soumina Tuluka na o etali exécution centrale ya deuxième phase ya financement pe ba manque à gagner dans le secteur pétrolier na masolo na bango tango bazwaki maloba délégation oyo bayebiseki bongo na premier ministre Madame Judith Soumina Tuluka quelques préoccupations oyo bazali kokutana na yango na secteur bancaire. Premier ministre ayokaki bango makasi pe a promettre bango ko pouvoir ko aider bango ba trouver ba solution na ba problème oyo bazali kokutana na yango. Bosimba ki na première phase ya financement manque à gagner dans le secteur pétrolier 4 banques commerciales oyo ezalaki ko accompagner ba effort ya exécutif central Equity BCDC Standard Bank République démocratique du Congo First Bank République démocratique du Congo pe Ecobank du Congo. Liboso ya premier ministre, liboso ya première ministre Madame Judith Soumina Tuluka bango ba réaffirma ki désir na bango ya koluka kozala pembeni ya gouvernement na kati ya initiative oyo. Boye ba ke premier ministre asolola ki na bango kitoko pe apesi bango ba promesse moko ya kitoko oyo pe na suka basepelaki na bango ndenge gouvernement alingi ko accompagner bango. Pour un rappel, programme d'action ya gouvernement ya premier ministre Madame Judith Soumina Tuluka eza ko s'engager à ko garantir accès à services sociaux de base na population congolaise. Na date ya le 2 octobre, litre essence et longo kibongo na 3340 francs congolais pe ekoma kibongo na 2990 francs congolais. Action oyo ezali ko contribuer na lutte contre la vie chère o ezali bongo cheval de bataille ya gouvernement souminois. Tout
Tika la kaka masolo tali primature pour na kotel sabino na ouverture ya forum régional na Oetali ba pays à communauté économique ya État ya Afrique centrale sur formation technique et professionnelle. Premier ministre Judy Soumina Toulouka a présenté formation professionnelle comme étant pilier majeur et à croissance économique. Encore une fois de plus, c'est Nathalie Kaila. Forum régional y a pays à communauté économique des États d'Afrique centrale na Oetali formation professionnelle bazali bongo na conférence Madame Judith Soumina Toulouka ayaki kosala lancement oyo Bosimba qui est allé organiser par bureau pays à organisation et Nations Unies pour la éducation, sciences et culture UNESCO na Mukuse en collaboration na ministère national y a formation professionnelle na cadre wana ba concertation oyo baza mongo ko se basé na thème oyo etali enseignement pe formation technique pe professionnelle face na défi à employabilité y a ba jeune awa na kati ya Afrique centrale. Quelques perspectives pour réalisation na objectif au ekoki kozala durable pour na développement 8. Objectif principal ya forum au ezali ya ko développer ba stratégie régionale pour na enseignement ya formation professionnelle na Afrique centrale na ndenge balingi amélioration ya transmission ya ba compétences ya employabilité ya programme pour na ko répondre na ba transition numérique pe verte o ezali kosala ke mobilité ya ba jeune ezala bongo na kati ya état membre ya CAC na locution na ye première ministre madame Judith Soumina Toulouka ye arrêtera ki engagement ya gouvernement ya kosala ke formation professionnelle ezala bongo pilier majeur ya croissance économique pe amélioration ya qualité ya vie ya population. Bosimba ki na masolo oyo patron ya exécutif congolais ye a exprimer ki soutien ya mboka na biso na kati ya région pe ya ba partenaire ya développement pour na ete vision oyo ezala bongo réalité pe etia bongo en place ba stratégie régionale pour la formation professionnelle ezala bongo adapté na ba besoins sociaux na demande ya croissance pe ya main d'œuvre ya qualité na kati ya secteur fort ya croissance. République démocratique du Congo ezali bongo pays où ils a convaincu ya kotambola malamu na ngambu na ye ministre ya formation professionnelle Marc Ekila ye a lebi bongo ba résolution oyo azali convaincu que et ko permettre ba dégager ba priorité stratégique au la concrète pour l'avenir et la formation professionnelle à s'engager à soutenir activement bas résultats au ekobima awa Bosimba qui rencontre oyo et sangisi bongo ba inspire et ba institution y enseignement pays à formation publique pe privée ba institution et monde économique pe financière ba partenaire au développement y a ba université ba chercheur ba entrepreneur ba politique pour na ko réfléchir ensemble baluka bongo ba recherche o ekoki kosala ke bazala bongo na approche alternative pe innovante pour la formation professionnelle pe qualifiante ya ba jeune na programme d'action ya gouvernement soumina bo sengeli boye ba ke formation professionnelle ezali moko ba pilier important pour l'employabilité ya ba jeune na pilier 4 bazali kolobela bongo reconstruction pe renforcement ya ba centre de formation professionnelle pe apprentissage ya ba métier pour na ko contribuer pe ko éradiquer ba délinquance pe ba chômage o ezalaka bongo e pa ya ba jeune. Honorable Néron Mungupé, quelques comédiens basala qui visitent na complexe scolaire Mama Pemba boulanda ba détail elongona héritier mapine mpe la dit land. Complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Néron Bungu et loko ezala kaliboso nanu discipline pe bazali ko tseliso sonzambe liboso natina wanande initiateur na yango honorable Néron Bungu fwabanga moyo akitaki mokolo ya vendredi 22 novembre 2024 kuna pour na sensibiliser bana elongo na cours enseignant enfin que ba na kotangisa bana na ndenge ya malamu ba veiller pour la discipline ezala wana honorable Néron Bungu initiateur ya complexe scolaire oyo yemoko azwaki maloba pour na koloba na bana avant tout ezana na discipline bazali kotangisa bana na ndenge ya kitoko likambo ya bitumba to mobulu esengeli ezala te pamba te batsa nzambe liboso na makambo nyonso bazali kosala honorable Néron Bungu atei bango pe alobi asepeli ke na complexe scolaire Mama Pemba mikolo ezali koya ba ministre babima ba député babima batu ya minene babima
kondima na école oyo yango ekosala fierté ya commune ya Kisenso asukaki wana te atambolaki mpe na basalle de classe mpona kotala mpe kolandela ndenge nini bacours ezali kopesama mpe consigne epesamaki epai ya baenseignant oyo nyonso ya complexe scolaire Mama Pemba mpe bacorps administratif bayeba na kosala mosala na ndenge elongobani. Message ya initiateur ezalaki capté 5 sur 5 baenseignant mpe bacorps administratif nyonso batondisamaki na esengo. Honorable Nerombungu azalaki ye moko te atambolaki mpe na quelques artistes comédiens oyo balekaki mpe na basalle de classe ezalaki bongo artiste Bobo mpe artiste Nkela Yanga bango bazalaki wana mpona koemerveille bana kosala mwa quelques démonstrations mpona kosoigne mpe kobongisa humeur ya bana na bakati ya basalle de classe bazalaki vraiment na esengo na oyo bango bamonaki baartiste comédien na suka ya badémonstration na bango balobaki boye na mikro ya Info Lingala. Bapapa, bamama, bayaya bino bato boyebaki te mpona éducation ya bana. Éducation ya bana eza na musika te na Kisenso. Complexe scolaire Mama Pemba, c'est grâce de papa Nerombungu. Ah bayaya, classe yango ngeke na congé. Kalate esa nini? Ezonga. Awa, bana bakoyeba langi nyonso. Si tu vile bato botinda bana na Dubai, na Chine, à Belgique, États-Unis, ava kende aya koyekola awa na complexe Mama Pemba nyonso eza normal. Informer bandeko tout ba Congolais toyebi ke fiti ya mboka na biso eza na bana oyo bazoya. Donc pomo bazala lobby fiti ya lobby fo eza na école moko ya bien. Lokola complexe scolaire Mama Pemba eyaka na Kisenso bikanga lokolo moko soko tuni mutu nyonso ayebi meme bebe aza na libumu ayebi yo mutu ataki kokomisa mwana na yo na ne ozokende na kosila ane wana kobosana te. Bon, c'est babwe bamama funa mwamba lukunga ezalozana sele ezalozana maluku ozala na bato mpe bazala na lukunga mwamba funa ekole eza kaka moko ekole eza kaka eza na Kisenso tana lokolo moko boye bikanga lokolo moko ale nyatango ndenge neo aniata makolo ya ekole nyonso epesa bana bafo éducation epai na biso mwana ozwa mayele aozala diplômé aotanga koyeba kobatela papa na mama oyeba ete complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu ezali bongo na basalle de classe mpe bailioko mpe biloko nyonso to baéquipement na balaboratoire mpe baatelier ezali bongo ya malonga epai wapi bana bazali kotanga na bacondition kitoko mpe lobi bakozala bato minene na République démocratique du Congo wana ezali cheval de bataille ya initiateur na yango honorable Nerombungu azali kobeta sete azali kotia bacondition nyonso en place pour que enseignement ezala toujours ya qualité na complexe scolaire Mama Pemba. Bon, toyaki na école na biso eza pe éducation ya malamu mpona bana bamama na biso na bayaya na biso na bamama maleo bateka ambisa 2000 ateka na 1500 nzamba pambola bino na Kisenso biso toke na biso grâce à Nerombungu bamama Kisenso mitema esepela yabo ete na éducation bosimba que ba élève ya complexe scolaire Mama Pemba ya couper couture électricité pe informatique ba salaki ba pratique ya ndenge na ndenge bolanda bilili ya la dilande ndenge omoni biso lelo toye na atelier tozana ba élève ya deuxième couper couture et lelo tozo sala tracé ya corsage de base taille personnelle toko tongana nuté soki basali tracé te ndenge omoni biso lelo ndenge bana yo moko moni bana bazo sala ba tracé ya taille na bango moko poto lekana na coupe donc ngana za wana pona ko guider bango pona ko expliquer mais bango moko ndo moni ba sala tracé et baza na facilité directement ya ko poser pe ya ko kata mbala moko po bazo sala déjà ba tracé na bango lelo et une fois na remercier kaka son excellence visionnaire Nerombungu pour na initiative ya kitoko memela biso eloko moko ya bien Kisenso et puis na Kinshasa o ezate na pesa atelier na 3e électricité na 4e électricité toye kosala manipulation ya démarrage étoile triangle deux sens de marche
ba machine bozomona oyo yango to étoile triangle deux sens de marche yango tozosala na bana ya 4e année des humanités tosengi na bana oyo bazotarde ya koya komama na mama Pemba tala batelier yango oyo awa nyonso ezali oyo nyonso olingi kosala comme travail ya manipulation oyo etangamaka na classe tozali nango awa lelo toye pratique informatique na bana ya 3e humanité commerciale donc le rôle à tozarana bango na Excel totangaka Excel. Aujourd'hui nous allons parler de la fonction logique si tozolakisa bango ndenge nini bakoki kosala bacalcul peut composer des conditions d'une façon automatique dans Excel pour afficher les résultats attendus. Nous étions d'abord là-bas et nous avons écrit toute la théorie. Ce qu'on a la pratique, l'exercice, où on afficher les résultats, il y a donc par exemple, nous voulons élaborer les palmarès des résultats des élèves. Maintenant, tokosala la fonction si pour elaksabiso bana oyo bazui na bana oyo bazui te. Pona kokene la cité babengi Boadi na commune ya Ngalema moyen de transport kuna ezaka ka balandre vers nyonso oyo ebunga na RDC eza kuna bongo etana yango pasi pe mawa. Awa tozabongo na binza ipen bino mokobota la pene ya la borne are oyo bozali komona mituka nini ezali kaka balandrover ba ancien modèle oyo ezalaka na République démocratique du Congo depuis époque ya kala bokanisi balandrover oyo ebunga bisika mosusu kasi awa na binza ipen mingi penza pene ya la borne are oyo bomoni balandrover oyo etonda meke na esika oyo yango ekitakati na cité babengi Boadi ezwami toujours na commune ya Ngalema bango kuna base servaka na mituka mosusu te kaka balandrover oyo yango nde memaka population kolongwa na ipen tope na cité ya Boadi population asungamaka mingi na balandrover oyo batu ebele na ville ya Kinshasa soki bamoni yango bakoki pe kokamwa pamba te balandrover oyo ebunga ndeti kaka ezalaka lisusu te kasi awa na ipen pona kokende na cité Boadi soki landrover oyo te eloko nini lisusu. En tout cas, nous avons un gouvernement vraiment atteint la mission de là. Nous avons la condition de route, nous avons le problème. Condition de route, c'est pour les petits. En tout cas, c'est là et c'est la gâté. Nous avons dit ça, mamba, atteint la peine. Ils sont battus à bois de Massissi. 1000 francs, de boulaka, Massissi peine. Massissi peine de boulaka. Condition de la biso. Population avandi na cité Boadi na commune ya Ngalema bango basepelaka mingi pona likambo etali balandrover oyo kasi likambo etali nzela oyo elongwe na ipen kino kokoma na cité Boadi etana yango ezali malamu te bongo soki okoti na landrover yango ndenge libumu eninganaka soki ozali mwasi ya zemi sur place mwana abimi ba autorité bazali interpellé pona kobongisa nzela oyo ya Boadi enfin que ekoma malamu malgré balandrover oyo ezali akala ezali koningisa mabumu kasi population ape mata na kimia. Nzela ya ipen peza ya kobeba makasi surtout pene ya galaxie mai ya mvula kuna penza mobulbula na reportage ya Héritier Mapendemi. Nzela ya ipen ezali ya kobeba makasi surtout pona kokoma ti na esika babengi galaxie bino moko botala soki mvula enoki awa ezalaka pasi pe mawa botala population ndenge azali komitungisa même bakumbi mituka kote oyo ezalaka se pasi na pasi soki mvula enoki boelikambo ya pasi pe mawa ezali même ba moto ezalaka na difficulté bato bakoyaka awa na mai soki okwei babeleli yo kabasele na soni wana bilamba nyonso ekobeba okokende mosala ndenge nini so ya population oyo afrikantaka nzela oyo bazali kosenga kaka na ba autorité basala makasi pona ko réhabiliter nzela oyo ya ipen surtout mingi pene ya galaxie ezali kosala bango pasi population azali ko se déplacer difficilement bakumbi mituka pe bato nyonso bazana pasi makasi na esika oyo esengeli réhabilitation na yango eyeba na kosalema vraiment ekozala esengo mingi pona population avandi na coin oyo ipen na galaxie ibula ipen talaka la presse
ezobukala pamba papa ya obongusela biso bachauffeur nzela koleka pasi ma ezotonda biso solution babongusela biso libulu oyo osala bien popo eza ti aleka mpe esalaka mwa elomo boye oyebi kaka ndenge esalaka me ndenge eza pena boye do esala pena bie te salite trop oyo tokomprana yango te ntango nyonso ke chaque année omonaka kaka esika kaka motu ebukana toyebaka te basala mwa ndambo batika ifale ke bakontinue ti liboso ti lelo batika yango wa basundola yango wana ke tozosenga na gouvernement ke eya ke mpona batala esiko mpona kolia ba prophétie pe ba révélation ya ndenge na ndenge oyo pasteur Kabundi Walesa aloba pona mboka ebele kati na yango esalama pe ekokisama bolanda reportage ya Nathalie Kaila. En République démocratique du Congo, Dieu sait choisir son humble serviteur, l'évangéliste Claude Kabundi Walesa, afin de prier pour notre pays. Comme nous pouvons le rappeler, avant la publication des résultats des élections présidentielles de 2018, le diable avait planifié qu'il y ait un bain de sang dans notre pays. C'est ainsi que Dieu avait averti cela à son serviteur et l'avait instruit d'aller à la montagne pour prier. Le pasteur est allé à la montagne de Ngombo Shaba au Zimbabwe pour y prier et où Dieu fut alliance avec lui au travers de l'apparition de l'arc-en-ciel. Kaka likolo ngomba sika tozali arc-en-ciel ebimi pala moko na couleur ya drapeau ya Congo. Eza signe ya paix, ya restauration. Pour komitango ya mboka Congo zo pekinya. Cependant, le même arc-en-ciel est apparu le même jour de la publication des résultats à la 10e rue de Limete. Il eut passation pacifique du pouvoir en République démocratique du Congo entre le président sortant et le président entrant. Au cours de l'année 2015, Dieu avait révélé à son serviteur que s'il y a malheur en République démocratique du Congo, c'est parce que, à la source de ce malheur, un ancien dirigeant avait livré le pays entre les mains de Satan. Un ancien dirigeant, étant père de la nation, avait livré le pays entre les mains de Satan. Alors, pour y remédier, il va falloir qu'un autre président de la République, père de la nation, puisse remettre symboliquement le pays entre les mains de l'Éternel pour sa délivrance. Donc, quand le pouvoir est dans un chrétien, il faut que la prière et la dédicace de dédire solennellement en ce jour la République démocratique du Congo entre tes mains, ô Éternel notre Dieu. Zambé Apambola, président de la République, à partir d'aujourd'hui, Nzambe azobanda makambo asika na Congo. Saint-Esprit avait inspiré au pasteur à la montagne de Ngombo Shaba au Zimbabwe en 2018. Le Saint-Esprit les a utilisés dans la bouche du président de la République lors de la prière de consécration du pays au stade des martyrs en juin 2019. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exorcerai du ciel, et je pardonnerai ses péchés et je guérirai ses pays. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne des mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Par ailleurs, toujours au cours de l'année 2015, le pasteur Claude Kabundi Walesa avait déclaré qu'il y aura de l'eau et de l'électricité en abondance dans la province du Kasaï oriental, précisément dans la ville d'Mbujimai. À ce jour, grâce aux œuvres du président de la République,
chef de l'État, l'eau et l'électricité sont devenues une réalité. Des routes et des écoles sont construites aux normes des standards internationaux. Le pasteur Claude Kabundi Walesa ne s'est pas arrêté là. Il a pris le courage d'aller investir dans sa ville natale en Mbuji-Mayi en construisant un grand hôtel de luxe équivalent à 4 bâtiments de la même taille qu'à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Par cette bonne attitude, le pasteur Claude Kabundi Walesa donne un exemple parce que lui-même, il croit à la vision que Dieu lui avait révélée d'une République démocratique du Congo prospère, puissante et riche. C'est alors qu'il demande et recommande au peuple congolais, à toutes les personnes de bonne foi qui veulent investir, de saisir cette opportunité car l'avenir est meilleur. Pona kolata basapatu ya qualité awa na RDC to na ville ya Kinshasa, solution ezakaka na présidence de la SAP et pas ya sapeur d'État Papa Griffe na 7e rue limité résidentiel juste na petit boulevard ndenge héritier mapinde mena Igor Tsingi bata d'ici. Baye nyonso balinga kolata basapatu kitoko sapeur d'État mwana mboka Basile Semopa alias Papa Griffe Kokobar de la SAP asali esika pona ba congolais nyonso bayeba na kozwa mokoto ya kitoko sandal lipapa ba ceinture pe biloko ya ndenge na ndenge nyonso ezali kosalema epai ya mwana mboka sapeur d'État Papa Griffe boye na présidence de la SAP epai wapi ba mokoto bozali komona ezali kosalema euti na Italie euti bisika mosusu te kaka awa mwana mboka sapeur d'État Papa Griffe yende azali kosala yango kasi komitungisa na ye ezali boni gouvernement bazali kotala ye kaka boye alors que bakoki kotia maboko pona oyo azali kosala ekende tango nyonso liboso na koloba lisu nini bandeko nanga bino moko bomoni bino moko bolinga ngo mutu nyonso akota na 7e rue place commerciale awawa tout au long ya ba fabricant au traditionnel ariketaka ngo Papa Griffe mawa ngo Papa Griffe mawa vraiment musala bitoko boye alors ça le gamundele et puis le réseau mais les autres diraient mais pourquoi pas tes gouvernements balingo soutenir yete na ebita bande onanga botu na peut-être bango na ebaraté na salanine na zanga pe politicien te artiste kaka mais les autres sala marato donc ezaka pour na ko informer le sous maman na biso Judith Yozali maman excellence premier ministre voilà au na pouvoir au kutanga na zara Papa Griffe ndenge pe son excellence monsieur le président de la République Fachi Beton yepa ya kutanga déjà na zara Papa Griffe artiste coordonné mais na yebaraté pourquoi na zanga soutien pourquoi bo soutenir ngati nga mutu vraiment na combattre ba chinois na combattre ba expatriés na combattre ba turcs pour que Congolais là te loka bien à faux prix et puis durable aux en manifestation aux en fête moko songolo au libala yaka en tout cas jour en les jours na au lia batutu na fête et le moko durable et à la chaussure et à la sandale et à la ceinture et à la sac pour la cordonnerie na maroquinerie attache chaussure les bolite le la ilk oye na dimna le le mort na dimna le mort ateza le mort na comme ça le la ilk na comme ça mais pour la ninité na prendre jeunesse montante va se prendre en charge na transmettre bango la cordonnerie boninga na kufana ke na domaine nanga adresse ezali semoko na 7e rue limité aux na petit boulevard limité résidentiel et pa wapi ba sapatu ya kitoko ezali kosalema bana mboka bo pesa confiance et pa yande konabino sapeur d'État Papa Griffe pona kosomba biloko oyo ye azali koteka yangonde e kotombola mboka na biso pamba te batu ya mayele pe batu ya créativité bazali Protiva bezali poto kitoko pona bana na bino bazala à bonne santé. Ah merci, ya buine bana nyoso baza kuringa à la pochette. Buzala kwarme, Protiva est tonne la protéine et énergie. Ah papa merci pour les protéines pour les enfants. Eh bino, bote la baonine. Bote ma kodona bino, baba kansa bomba bonga. Bona bana na yo bakuma rukura bana oyo. Faut laisser kabango poto Protivap. Et ça pota te. Allez, kamata. Bon appétit.
babandi badanse na bango ya babebe pro tala bari yango tata kitoko ntoto makasi tukana mbimbi oyo tukana mbimbi makusa Protivap poto kitoko pona babebe pro bozalaki ebele mpona kolanda édition ya mokolo lelo soki bosepelaki na yango boloba merci na équipe mobima oyo ekumbamaki édition ya mokolo lelo ngai na bino tokutani na mokolo ezali koya au revoir. Bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma bamvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na oyo etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye tokosala na yango mosala moto abangisa moninga moto akadela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema baplastique tokomema friperi tokomema bamoto tokomema mituka tokomema ebongo na nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema pumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe natina wanande Boeing 767 oyo et ye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na mino yango yo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation.